Merci na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tia l'océan du Congo bisiko to panza kato sasa kato tika kesika te et pas auto ali ko sala éveil patriotique bisiko to conscientiser kato mobiliser kato sensibiliser to analyser kato longola ka peuple congolais la bolema bisiko to tiaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste bisiko to telemi lokwa ba sinzile po ko beta ka ngonga tango nyoso ko ba ete peuple congolais telema ngonga ezali bongo mabe esika oyo to telema ferme fidèle ko la baku ke pour kozela liseko ya République démocratique du Congo et pas oyo to mokondola kamalo batango nyoso yango ko na biso l'élaborer ba beche fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui yanga mokonzi na Angleterre ah papa nanga Michael yanga mokonzi boyo kaka ete problème nini kimia makasi boy ayebisaka nga santé za bien te pe bana ba ko tongisa ye nini e ko sala mokonzi soko ko landanga vraiment na yoka yo po sala nga malamu équipe pour la télé les États-Unis d'Amérique toi na posa na équipe pour la télé orphelin bali alors son papa et pas na équipe pour la jamais toza na posa na ope poto ko lengi la moi milulu moko les 5 to tele maliboso ba pantisango tolo ba peto pe sa modalité ya ko tambola merci na la chabienne mama sociale atika nkolo apambola o mama na ngai pambate na kola mukana ko tala pola ke mosala na tala téléphone ici eza ya ko sepela pour la orphelin vraiment que Dieu vous bénisse orphelin la bilo ko mona bango ba ko bondela pour la bilo merci encore une fois la maman missionnaire maman dete na la ki kala ko sutuka la mpongi la moni déjà en tout cas Nzambe alola abattre la bino ah petit frère Zola yo peut to ko zela Daniel Ngenda papa langai lelo la benga la na yeba nini ekoleka en tout cas Charlie Chobo que Dieu vous bénisse to sola qui en tout cas ba orphelin bala posa balata papa nangai Michael vraiment pas no ratarate maman Célestine maman ya bana maman na jolie na Suisse vraiment ba orphelin la biso bali ata loso maman ba orphelin ba sepela ta muke maman dolo la Suisse maman Samuel mabolongo pour la ba orphelin la biso maman Pierrette boni kimia mikole belen kane konto qui la mais plus 49 bokelo le connaît fa pekato ah moi na mère et pas dans les habits qui ont raté la montée orphelin ba komela mai na kombo ya mona mère nanga na Autriche de Bruno hein le number 1 océan de la presse congolaise JKM na yebi qui vraiment et pas na yo et ko raté malgré makambaze belé molobaki en tout cas Nzambe était à ses recommandations et sengeli to sala yango pour afungola nga banzela merci encore une fois vraiment la chabienne na plus 49 maman sociale maman ya bala betike vraiment tika Nzamba pambona aken bilanga la yo pe mabele na yo et kozalaka productif à tout moment motonyo soit côté les mapo bundisa ba maman missionnaire abundisa ba papa Michael te akuta na moto ya Nzambe tata po ete Nzamba za kati na bango po misala o ba osala ce n'est pas donné à n'importe qui na pasi ya lelo na mikakatano poto eza pasi ndekolanga mbongo eza te misala o bato ba ko sala ya konyokwama mais bandimi baletsa ba orphelin balesa ba orphelin en tout cas Nzambe alola akozanga te ko pambola bino pe action na bino wana to ko tchengo pe la télévision malgré TV5 ka moko futa wa Congo to ko lukaka lolenge ni to futa mo misolo po ele kapé Shadrach Makodinga atela biso yango vraiment na magazine Océan du Congo info oyo ezolandama na Soli TV bino nyoso bolanda la Soli TV na 20h30 na 9h ya tongo bokozwa magazine oyo bino bopesaka yango maboko et puis boyeba na ko soutenir yango parce que ezali misala ya maboko la bino et kende liboso pamba te bato bakomi koyoka bato ba kolanda balobi boyende tolingaki kabuya l'homme puissant wana tomoni na biso maman mapasa maman Chantal que Dieu vous bénisse vraiment toyebi ke ba orphelin ba kolia toyebi makamalamu ekosalama na bandeko na biso boli bongo bayike wala ba biso botikali tokozwa bino na sima kasi nini mama Océan na bino aye koloba lelo na ezui po kozali na minute belete po toyebise bilo ke tozokende sensibilisation la montre religieuse les kunya na motote les kambola motote garçon oyo kabuya l'homme pour ça channel vidéo na ye. Le président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, monsieur le président.
La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mocs Ziljin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Mwana mobali oyo akomi na problème ya kosakala te. Ndenge bomonaka mwana mboka Antoine Chilombo akosalaka moi koseka moi nini, mais lelo akomi na problème na ba politicien. Pourquoi alobaki ke bango ba stagiaire? Lelo mwana mobali akomi mbinga ba pas kota ki pe la fraude. Donc Shadrack mtayebi ko expliquer malamu bokola démission kota ki yem taki kuna kati ya koyebisa bile zaki pasi mingi. Ezaki baluka yo suka la rez de chaussée yo la balcon kota mais mwana mobali kota bomona ki ndeni bato ba bende la bilamba ki aloba te kande salaki ya komona mboka la ndenge ezali pe bolanda nanu na sima na ye balobaki nini kabo ya l'office. Bote papa. Bote mon frère. Ouais, tout le monde bino a uniforme activité ezali à fondation ni. Oh, dans la fondation Manis Mandika. Il y a une invitation à président. Ainsi besoin mon année dans Baba Show. Toujours on a présidence. Mais to combien on doit avoir deux invitations. OK. Donc, on a un oya au côté. On a un oya moi livre dans côté. Donc, je dois arrêter ma casse donc c'est que organiser ma paix. Donc, il y a des invitations amis balé. Ils ont des mi-balais, moi j'ai un carnet, moi j'ai un objet de là-dessus. Donc, on a un oya au côté. So na oya nisi moi carnet on a au côté aux accès na kati ya salle ya. Ba ono so sali banda wa ne ba invitation oyo. Nous sommes ni libanda wa ba donner invitation oyo. Moi ba kota ezate. Même na pas tu coup donc ba soda ko beta ba nzete ba kotelete no moto kota ya te bon. Nous on a biso ba. Quel message na mo kontombo wa mona ayo kango. Bon message nga dit que non. Ceux qui est là sur un appel au président de Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Obenga biso. Il faut pas organiser un madame. En tout cas, ils allaient mal organisés. Mal organisés, même le président jeunesse a organisé mal. Parce que si on n'est pas qui est non, si on n'est pas qui est, mais si on est contenté, mais pas bien abattu. Si on a président à la prochaine fois, on a un appel pour la jeunesse. Il faut pas dans l'organisation à madame. En tout cas, le président jeunesse a organisé le logo Mabé Makas. Parce que beaucoup de monde va dans banda, ça dit bien. Or, on a des questions, on peut poser ma question. Mais il y a place de Sylie, on pose des bandes. Non, je ne vais pas de Sylie. D'abord, il est au côté. Il faut donner l'invitation. C'est comme nous, ceux qui ont la présidence. La présidence. Je vais faire ça, mais Baboui a beaucoup de temps. Il est au côté. On doit regarder ma casse. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est papa. Tout le monde est venu à Likambo, à Ouissani, Lelo. Monsieur le journaliste, le problème qui est ici, comme vous voyez, un grand nombre de personnes sont à l'extérieur. Cela est dû par rapport aux catégories et aux qualités des invitations données, chacun selon sa source. C'est-à-dire selon les responsables des associations de la jeunesse. Il y a un groupe de gens à qui on a donné les invitations avec abréviation P. Il y a d'autres à qui leur badge est abrévié avec mention S, lettre S, d'autres avec mention AA. Mais quand on est arrivé au niveau du palais du peuple, les services de sécurité ont commencé maintenant à interpréter chaque badge selon son abréviation. Par exemple, le badge en abréviation avec P, on vous dit vous méritez de rester au niveau du parking. Bon, je me pose la question, est-ce qu'on peut faire seulement l'appel à tout un grand nombre de personnes venir rester au niveau du parking pendant qu'il fait chaud, que tous ces gens soient ensoleillés? Bon, je ne crois pas, monsieur le journaliste. Maintenant, vous pouvez
dire quoi au président de la République à propos de toutes ces appropriations-là? Bon, au président de la République, je n'ai qu'un seul message. Et ce seul message est totalement confidentiel. Et autrefois, si on veut organiser un tel genre de manifestation, il faut tenir compte souvent de la sécurité. La sécurité au niveau des côtes hier qu'on nous a mis sur les badges. Sur les côtes hier, et il faut aussi mettre l'appareil ou le scanner au niveau des agents de la sécurité pour savoir bien identifier les personnes venant participer dans des cérémonies. Et autre que je peux ajouter, autrefois pour éviter les engouffements qui se trouvent actuellement, il faut que le président de la République utilise le système d'échantillonnage. À chacune des provinces, on peut même faire appel à 20 jeunes qui vont représenter des provinces. Et au lieu d'appeler toute une nation, venir passer la journée ici, et cela amène au moins des solutions. Hein? Les gens commencent à se lamenter, et cela aussi, nous sommes proches des élections, et cela peut aussi constituer à la moitié d'appui des campagnes du président en fonction. Maintenant, il y a d'autres personnes qui nous disent qu'avant d'entrer là-bas à l'intérieur, il faut payer. Bon, là, vous ne savez pas. À cela, je ne suis pas informé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'organisation de cette organisation? Oui. La manière dont les choses sont déroulées, oui. Bon, la manière dont les choses s'organisent ici, je suis d'abord un acteur extérieur. Je ne fais pas partie aux éléments intérieurs. Aux acteurs internes qui connaissent au moins mieux les systèmes, mais c'est nous, les clients, qui subissent au moins la réaction du système. Bon, par rapport à ce que je vois, ce que nous constatons, il y a une mauvaise transmission des messages. Comment ça? Transmission des messages, comment? On nous dit allez tous participer dans la conférence parce que vous êtes jeunes. Et cela pose au moins problème, et raison pour laquelle vous venez de voir un grand nombre de personnes sont à l'extérieur. Massivement, vous avez décidé la chaîne de libération. Toza ko tambola la mokeli. Bande kolanga awande. Vérité na temps réel. Oh bokolo kango place mososote. Pe ezo fungola bino liso pe ya molimo. Po bomona lolenge nye senge to libérer Congo. Merci encore une fois ba fidèle abonné la biso. Bon continuer ko s'abonner massivement. Bon partager mes missions, bon liker, bon landa mes missions bande kolanga. Bon contribuer na résurrection à la République démocratique du Congo. Maman detinanga nzamba za na bomo. Maloba o alobi eza nini? Na yembela bino ngona lingala. Ah nzamba lola. Alobi liloba. Elobami. Lelo ndenge na koloba boye. C'est que liloba na koloba lelo. Yango nde liloba ya Nzambe. Kasi nani motakotato la ke ya yokaki te océan de la presse tanga zoloba makambu oyo. Sango na kopesa bino lelo sango ya mokonzi sango ya kofungolo miso po ete tozwa lisekwa yoko wangana Nzamba kotuna yo océan lobaki to alobaki te. Tango bana koloba ayebisaki bino te ke ainsi dit l'Éternel. Nani moto atatoli tengai nazangi koyoke solo baninga sango ya mokonze. Nani moto atatoli tengai nazangi koyoke solo baninga sango ya mo. Nani akoloba kosea lobaki te. DJ bajalu pandu banange ndindi kokolelwe. Kumpala kwa mutu yonso wa moyo kwa sakuitabusha. Ngani mutu akwa bila ni meme chena muvwa diye. Diye balunda dija lupandwe.
ngani muntu wakwambila ni meme chena muvadi nanya koloba kayoka kingaite nanya koloba koseya loba kite ke tangwe koki vérité des urnes nzamba lobi bozonga na casa de part élection oyo ya 3 kuka au 4e ekopesa biso bomo ite ezali balkanisation tout le monde le sait mais sikoyo ngai na yo nini tozoleka poto sungana te biso to bunda notre agresseur, notre violeur, notre assassin, alobi yango. C'est quoi bokokosa ni ke boyoka kite? Bokokosa ke tolobate makamboyo. Que 3 élections kukao. Totika ko contribuer na malheur à la République démocratique du Congo bokolobake na lobate. Na lobate que Dieu m'a révélé. Que Félix est là tous les 3 partis là hier. Ezamelio. Na yebisa binote ke tozo ke na Kabuya Mvuluzima à Paris la liberté côté ra au banque wala tozo kende koya liboso ya Martin Fayulu Madidi notre président Eli en fait tozo bundate tozo loba mingi yango nzamba lobi nanya kotatola ke ya yoka kite ke oseya bada koloba nanya koloba ke cheno ya libération et sala mosala nango tata bozo boya ndekolanga tala ndenge nzambe azobimisela bino makambo nayaki naloba makambo mosusu nakomika na Kagame nzambe apesi bokozala babokonzi Saulu ndeko na ngai David akoya tobunde etumba ya bavaler tobunda etumba ya bavaler génocide esalami na Congo Félix Elinga Salamo elolo ko balakisi yake na noir sur blanc ozwa na yote ta la place okende ko senga balakisi ye tango siya lo bakete nzambe boboyaki kasi ya demo oyo bino pe boboyika po yenda zalaki bango nde bato bapesa ye alors bondi melanga ke bango ba na pouvoir te ko renverser Congo la maponami oyo tango ba otalisa bino biloko sans crainte président burundais alobi bozala ba policier te et c'est vrai Kabuya tel nanga tala bilo moko sodala na nina butu kwindi est-ce que Burundi akosi siko soldat azobina boy mbako na ezani est-ce que soldat akoye kokota na barre d'atenia soko bota bwakangi pe kitambala atepe fanta la mutu allez-y comprendre que c'est vrai la police ezalité l'armée ezalité mais ngana zoloba l'armée zali parce qu'il y a un bataillon tigre bazali l'Angola tout Congolais a le droit de soutenir bango bakita bakende bapoudrier sans accord ya mutu po bako accorder bango te mutu oya kolinga sa la guerre papa bako peso nzela te et puis nous avons pas le droit de ko demander na ba miibi na ba violeur na ba tueur na ba sanguinaire on ne peut pas les demander biso toko bima selo biso yango la za ko senga na papa Delphin Denda yo mokambi toko sola ba diaspora ndenge na koloba boye soki ya vrai basangisa mbongo pour la mai soki ya vrai Freddy Libé baliaka mbongo soki ya vrai basangisa mbongo ya solo ponga amona kalanga te biso tout toko sangisa mbongo pour la cotine de l'armée tigre bakita mbala moko na este Congo ya kokufa mais Congo ezo komisa batu ba riche bande kolanga
atape to abitulango atape bilelango atape babelolango moto aboma kinga ayesi ko yebo ko ebisanga lobi omoni kabuya wana yo sakana ye kabuya nzako ba polanga etunga papa ngamo bomona ndenge bandeko la bino kaka pembe ya maluku kabuya cha soki to filmer ngo cha modèle abaki soko filmer makambo tini biso bato moko na mpesa toza na dumi bato oyo bakimi mboka kati bato nyonso oyo ozomona oyo bauti okima toza na dumi awawa babomi bato ebele moya koloba eza te nde na miniti omona bato nyonso bauti bamboka kati kibirika tansia toza na dumi awa population moko suka toza population moko suka bato baeti na batrater yango wana bato baeti na batrater toyebi te tokosala ndenge nini toyebi te tokobanda ndenge nini bozomona population nyonso oyo eza na dumi tozala boye te bozomona population nyonso oyo eza population euti kibirika euti tansia euti bamboka nyonso ya kati babomi bato plus de 22 personnes oyo ozomona babomi bato oyo toza na dumi bato bazouta bamboka kati basu bapetre bapapa na bango basu bapetre bamama bango basu bapetre libota mobimba nde toza bakati bato mitu bakati bato matoi toza na dumi na miniti oyo toza na dumi population eleki population ekileki nde ozomona bato batelemi te mboka nyonso eza likolo mutu nyonso bomoni bino moko bazokata bazoboma bandeko na bino bango na bakimi chaque jour bacongolais bakimaka chaque jour les congolais meurent chaque jour massacre bato bazo massacre ba congolais po batikaka bamboka la bango ezali nani ba rwandais ba burundais ba tanzaniens ba ougandais bango kula nyonso mais maintenant bango moko ba yekolo bake Félix akosaka na biso ya Kabila lobaki ngabi Félix abomé na mandoki te Félix abomé na mibeko pe a violissé Félix et mibeko tout auto okokate to kanga Félix a violé mibeko tout soka saki moi satan dernier mukwega kokokaso atonga ete mais biso toza kaka pona ni toza kobanga comment to kobanga likambo biso toza nango raison mutu moko intimider biso il y a pas des opposants il y a que des troubadours des loba des finga nde bayeba parce que ngaso na saki atana mbongo ya mukie na ndenge na yoka nzambe bona ekoloba bapesi nga nzembo non na oloba na bamboso bayebela te na otalisa bango ya tikotaki oyebi lokola nanu tosigne yo mate ndeko langa bakosakala biso et puis élection oyo bolinga te soki tokelango na litengo parce que nga nayebi liloba na biso azaka lango na nguya te réforme esalama nango te tosala bamarche ya réforme rien tosala bokulaka ikala boye te tosala bamarche ya réforme rien kokolima boye te tosali bamarche ya nini ya Denis Kadima akenda kozwa te rien tosali bamarche ya nini babiloko tout tosala bamarche eloko moko esimba te menga naza koyebisa bino reculer pour mieux sauter to reculer tozwa position mususu ya kokimisa bango c'est fini tango bino boloba tokela ba point de chute tokela ba point boy tokela ko annoncer tokela koloba ça veut dire boza pour élection bino bozo la bilote parce que est la bino zo sasa mabo bato moni bakimi ana simaka ya malukwa basi bakimi na plateau c'était kami plateau était kami ba cimetière nyonso de ba mona bakoteka yango ndenge tozali abwe Kagame zo renye na Goma yango mondenga za ko intimider Félix boy bandeko na ngai tozolo balandenga mabete parce que bolingo ya bato tokoye kokota te mais il y a des fois botanga ka Bible pe bo comprendre ngo Dieu avait raison robo ya basa bapaya
Soki Salomon akenda koloba vanité de vanité, tout est vanité par rapport à moi c'est mon paya. De kolanga basala ba congolais mabe pour ba congolais ba bemwe bilulele eleki pe ba cadre tout ba constituer mboka la biso bazalaka la ba deuxième femme na bango basi ya bapaya basi wana po ba kele ko kotela kaka bapaya la bango po ba kele ko affaiblir bino parce que tant que tu as bunde tumba moi soit na côté les so tala bano to boti kasi lo so kele bo ba ndoko la bango oye ba interview mo ba tuna loko akanza par rapport à bitumba la biso zanga ba kamba koloba abi koto ba ndoko koto ba tata nanga na koloba ni na 5 kimia pona nini amona keloko osala te so na kela Rwanda ba oyambanga loko amisela ba soki na Congo kasi bandoko la ngala ba papa la ngaba obomala siko na kosanya omoni trouble otoza nango ya ngoyo trouble toza la Congo yango pona nini bino tu botangi na ba Rwanda ba kolesa ka bino ba ko pesa ka bino ba mboko siko bozwi kilo nzambe pe apesi bino chance boza la ka batu ya liboso lokola ba lumière siko kilo oyo bolia ka ba mboko la bango kilo oyo botangi na bango bobali bango kilo oyo bango basala bandaku la bino kilo wana siko komi ko sala bino moyebo servir nation la bino malamu ezali te yango moni likamba congolais de père et de mère zakanango mabete mais ma belle nango ka kwa bimana ngamba bato ba soutenir Félix azonyo kwa biso yeboka sala ba paya pembe na ye Willy Ngoma wana uti la IDPS sala M23 bomona morphologie la été masaki membre IDPS cadre de parti le ko la IDPS de bomi biso et puis tala bourgeoisie kabuya la okela na suka merci pour être batoya basi ba telebelinga tshela ngana mo vidéo o ya buke. Siko boye bisanga ya boye toko sepela bino na ndenga mabete botangelanga à part Zoé tamusuna Willy Kabila tamususu akoye komona na ba oba yalete bande ko ponga la mona epola za ina Congo central moi ba couple na ba ko sala to za ina ba le na ba entourage na ba mais bon me kana ko tangelanga bande ko Kabila combien bino boyebi à part Jeannette de basala ba false na bango botangela ngana bande kwa Kabila combien obino boyebi ya famille tata na eto ya mama na à part Jeannette Zoé tamsu on atangi pe bele bayebi ete bon mekana ko yebisa nga tangu ya régner awa panda ba mbula na ba basali boyebi ba combien so ekutu bana ya musée ebele bayebi ba ngote. Mais bon tala kaka gouvernement bande ko la biso baluba sama ba demulu basala bango fantar banda kala bon mona biloko aboye est-ce que biloko aboye e ko se pesa bande comme ça bon mona bala papa chele musu babimi na luka vidéo na bango ba pesa nga mena mona ngote ba tombo kila ndenga ko sakala te ba tombo kila ndenga ke ba katala chilubo ezo bimana ya kafu na ochela bilo vidéo bande ko mboka eza ya Félix te mboko eza ya Papa Tchani Tshisekedi te mboka oyo eza ya tout congolais bandeko nanga lobi nzamba kotuna biso Didier Badialou Pandu bana lobi akotuna biso boyoka kito boyoka kite tangu nzamba sa koloba boye ndeko nanga aza kolinga koyebisa o congolais olandaka nga ke landa ngai na yeli yo message ya mbongwana na yeli yo message ya ko flatter yo te
nayeli yo message ya nini te nayeli yo message ya divinité oyo koyede yo na ngai soko boyi koyoka nga lelo la kati émission oyo naza na kondima ete lokola nzambe apesi biso refrain wana DJ Badialou Pandu bananga Didi Kokolelo kumpala kwa mutu yonso wa moyo kwasa kuita bouge na yebi ke nzamba lingalo bala biso lika mususu ça veut dire yo mutu kolanda ngo ko partager ko tala ngo du début jusqu'à la fin ah soko za solo ko yebisa ngelo ko moko soko zali penza ya solo olanda ngala lokuta te kaka po ina ngate obebisela nga CVT okoloba quelque chose na commentaire na yo mais tika na yebisa yo ta eza déjà wana oyo biso tozolo babosolo poto kende kosiko lekolo la biso il y aura pas des élections na Congo oyo eza agressé boye na Congo oyo eza ya pasi boye na Congo ya mawa boye parce que la élection on va voter Fayulu te na élection on va voter Muzitu te na élection on va voter te ba tu à côté la biso non plus ata le bolo jwa tsheli baya ba voter te pe président le bata ko tsheli baya te po yebi gouvernance ezokende na ndenge makamamboko ezokende alors Fumuzitu président Fayulu botindika Félix était bo pese babeki te bon négocier na yete bo sa na le côté la vérité o bosi boyoki biso to bunda bo aider peuple o azaka sima na bino bo aider peuple azoboya koyokela biso malgré tozoya na lolenge ya bonzambe mais azako linga bino azoyokela bino bino pe bato bozoka ba $50 ekatana olie bosunga bozotindela bato pour la division nzamba kotuno mukola lelo parce que mission oyo na yebi oyo bimaka na nguye nzambe pe na maloba ya nzambe ekenaka ko frapper bato balingaka ko déstabiliser yango mais yeba ke yo oyo déstabilisaka combat yo oyo za pembe la président Eli musala na yo kaka ko kitisaka maboko lo po ya kweya ndeko nanga président Eli akozala peut-être châtié mais yo okozwa ngo 2 fois parce que yo ndo mona place il faut la kisaela andaka mama océan océan o alobaka makamba solo mais bino bomoni océan za ennemi yo za pembe la Fumuzitu oza koboya océan za la pembe na ye po akoloba de bosolo nzambe akoshatie yo bango basi basali bayebani bakeli boso me ngana yo tokosufrir po tozolia bambongo la sima la bango bozo gome baninga po la sima la bango bopakola mateka me mateka la bino ekobaluka la zelo po nzamba lobi liloba nani mutakoloba kayoka ki océan te tika nzambe alola pambola tout et chacun yo kozoli bakwa kolanda biso en direct pe en différé partager ndeko nanga tala yango du début jusqu'à la fin liker partager tcha ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime ndenge kila masalaka ndenge mona mère de Bruno salaka ndenge ndeko nanga Désiré Botula maman Elisabeth Botula en Australie na papa langa G3 ndenge merveille kitoko azolanda sikola moni ba commentaire na ba équipe de 7 la South Africa Guy Lompinga papa mapasa na na Lompinga Guy apôtre Doudou Sambi bande kolanga boza telme belé to sunga Congo bino oyo nzamba apesi bilo makoki ndeko langa kokanga motema te ndeko langa sunga Congo toza na armée oya Félix nde kufa mais ya Mobutu ezali armée ya kala ya Congo ezali armée Tigre ezali ekamba mina Delphin Denda baza na Angola bobenga bango bosolisa bango bandeko na biso wana tozala bango elongo po tosala soulèvement populaire eloko etikelesaka moko bitumba soki tobundi te ndeko nanga tokela biso d'élection bo accompagner Félix balkanisation ya wana na banzi président Elias Alobi bino ba obo sambelaka bosambela nzambe bino ba oyo bokroaka la pouvoir ancestral bosaela yango bino ba oyo bokroaka la sorcellerie bosaela yango bino ba oyo bozokroire na lolenge tout biso nyonso uniformité pour libérer notre patrimoine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC. Que vive la guerre en RDC. Que vive la guerre en RDC. Pour remettre Angola le bon dia botard de Bologne. Na ero bozola ndabiso merci na bande ko la moi déjà commentaire. Hein, la katia na biso makasi congolais. Hein, bébé Rico, yazo frappé ko beta ko na Angola lo ko mususu. Yakopé ndenge tozali atozu matanga.
il s'appelle électrique Moïse Ngombi akufeli grand frère na 4e alibota la bango tolela la ba o baza kolela to kopesa belo programme a ope balinga rabiso moi ko soutenir quand ndenge ezalaka école Kamala Mouchika aime le nombre de de la presse congolaise Gino Lo soit mon ami de tout l'état en tout cas merci pour la libanga au bois qui n'est pas là nous avons vraiment pas mbolayo album et robima en tout cas tokos ni tout le balabino awande to suki sambela pour la mboka la yo bundela mboka la bosolo pour mboka kei bundela yango nzamba lobi nanya kolobake ayoka ki liloba oyote nanya kolobake na mona ki océan que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Maman, moto mondiali moto mozemamité. Tous à la ville ensemble. Merci la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la Moïse Ngombi, mais s'appelle électrique et Yako. On est ensemble. Merci n'a pas Joy, directeur recherche stratégique et ça on me para Beniso Bangai. Marise Kaseka. Que Dieu vous bénisse. Tokuta Nabino Namikolo Mesali Koya. Soki Yesu Azongite. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bitumba, Bitumba, Bitumba.